Triste nouvelle, triste réalité, la famille, makambo ya pasi pe mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala penza pasi mingi na motema, koya kolala kolamuka na basango ya pasi, koya kolala kolamuka bandeko na nga na basango ya mawa, koya kolala kolamuka na basango plutôt ya kolelisa ka ndenge boyebi. Toyaki kolala ka boye, toya kolamuka lobi nango, toya koyoka kaka liwa ya ndeko na biso, comédienne na kombo ya Caroline Betty Ikwa, la famille. Ezo sala pasi ya makasi, ezo sala pasi ya kosakana te, ezo sala pasi mingi na motema. Kande na yebisaka bino, awa toyebi biso nyonso ata Bible yango moko yebisaka biso ke vanité de vanité, tout est vanité, na se ya moi, toza na biso ba pèlerin, na se ya moi, toza na biso ba lekinzela, na se ya moi, butu nyonso penza aza lekinzela. Ata soki lelo oyo oza na ba richesse ndenge nini, ozo sala ba voyage ndenge nini, ata soki lelo penza vie ezo sourire, il faut que tiaka na mutu ke non toza ba lekinzela. Il y a de ces personnes oyo bakufi bandeko na ngaka na se ya pongi mutu akufi alalaki na ye bien, bosololi bo planifier na journée ndenge kozala, mais boya kolamuka boye mutu azolamuka te. Il y a de ces personnes oyo bakufi na nzela ba accident, eza pe na bato mosusu kande boyebi la famille bakufi abelaki kandenge bato nyonso babelaka, abeli mwa moto mwa libumu esali ye pasi ediku amelaka kisi boye maladie ezo s'aggraver kaka, et à un moment donné boye ko comprendre ke mutu akufi. Liwa ya ndeko na biso Caroline bandeko na nga eza na ba explication o baye kopesa biso, eza na ba audio o na ko préférer ko partager na bino boyo kananu makambu nini ekomela ndeko na biso Caroline. Bandeko na nga kande boyebi biso nyonso toyebi mwasi nyonso soki abali aza na ndako ya libala, souhait na ye ezalaka toujours abota. Mwasi soki akomi na ndako ya libala aboti mwana liboso, mwana mibale, mwana misato ya 4, parce que ndenge toza boye ezalaka o bokosola na mobali, mwasi na mobali basololaka biso tolingi bana 3, tolingi bana 5, tolingi bana 6, ezo dépendre ka na bino moko. Eza na bato mosusu bakoloba nga na bota naza na ba moyen te, mais eza na bato ebele babota bana ba moyen eza te, mais bana bazokola. Eza pe na bato mosusu baza na ba moyen na bango, mais balingi na bango bana ebele te, ba préférer peut-être mwana moko, ba préférer peut-être bana mibale. Ndeko na biso Caroline azalaki na ye na ndako ya libala, eyaki kosala ke abotaki déjà bana, azalaki so na bana 3 soki 4, zemi lisusu eye koya, aza mwasi ya libala. Tango zemi lisusu yaki koya, apréféraki na ye abota. Tango ake kokende kobota, nde place ba complication ebandaki. La famille, selon ba rumeur, selon ba explication o bazopesa biso ke eza tension moto ebomi ye. Tension emataki kaka tango alingaki abota, nde tension eyaki komata na ndenge moko ya kosakana te. Bato mosusu bazolobaka ke non, hôpital wana eza hôpital mabe, pona nini fallait basala yata césarienne peut-être alingaki abika. La famille, ngana yebisaka bino toujours ke biso babantu tozalaka na kindoki ya makasi, parce que mutu soki déjà aza na tension, azalaka na problème à tension pendant déjà la grossesse, tension et se manifestaka. Déjà baminganga bakoloba ke non, tension eza boye, tension eza boye, tension eza boye, ezalaka bongo. Soki baboni ke tension ya mutu eza mabe, normalement option ya sur ezalaka césarienne. Ebela bato tobangaka césarienne, bato bakufaka. La plupart des cas césarienne eyaka pona ko sauver na mama na mwana, ezalaka bongo. Surtout na baka o etali makambo ya diabète, etali makambo ya tension na zemi. Donc wana penza nde ezalaka option ya facile pour que ba sauver na mama, ba sauver na mwana. Ezalaka bongo parce que tension ebomaka. Tension ata soki zemi ezaka na ebandeli, soki tension na yo eza ya komataka, normalement ba docteur balingaka toujours soki bato nyonso bakendaka kilo après 1 mois, yo ekozala chaque semaine ozokendaka. Mais soki bamoni ke risque eza kaka tension na yo ezomataka kaka, bakoya ko proposer que non balongola zemi, eza bongo. Donc tension na ye na ba grossesse, na ba rendez-vous na ye, est-ce que tension na ye ezalaki bien? Soki tension na ye ezalaki bien,
cela veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Bakindoki, il y a famille. Et il y a qui côté les makambo wana. Parce que nzamba pambola mwana mwasi wana. Akoma ki ko s'épanouir. Akoma ki tu ko sala ba voyage na ye. Akenda ka ba Dubai ko somba ba biloko. Akenda ka ba Chine ko somba ka ba biloko. Bino moko boyebi. Déjà communauté na biso bandoki ya Congo na biso bango bamonaka batu nyonso soki bango baza ba pauvre batu nyonso bazalaka ba pauvre soki bamoni ka muto komi ko s'épanouir c'est fini balingaka toujours baya kokotela ye. Est-ce que tension na ye wana ezaka tension eyaki ya l'immédiat to eza tension oyo ebando tungisa ye pendant la grossesse tango azalaki na zemi? Est-ce que azalaki ka na ba tension yango avant na tiela bino quelques audios la famille na pesa nanu mwa conseil na bandeko nyonso balandaka mama Inès NM officiel s'il vous plaît. Yo mwasi ya zemi oza na zemi eke ba docteur bakomi koyebisa yo ke non tension na yo eza bien te to mwana na yo aza na position ya bien te ba suggérer césarienne botika basala césarienne eza bongo koloba te ke non nga bana na nga nyonso na bota bango normal nga kutu eza pona bien na yo pe pona bien na bana nga na yebi eza na basi neti fi moko nga na yebi abota bana na ye 3 nyonso na césarienne ti bakanga ye kobota grâce à Zambe mwana na ya liboso abota ki est normal mwana mibale césarienne ya misatu ya 4 lelo oyo aye ko se retrouver ka na 4 bana ye wana za na bomoi. C'est comme ça. Donc toi yeba ko se protéger eza te que non soki ba proposer yo césarienne oh non na kokufa soki oza ya kokufa okokufa kande bomoni Caroline soki abandé ko manifester déjà ba tension pendant la grossesse et ki aboya ki césarienne lelo toza wapi soki oza ya kokufa okokufa eza te que non parce que soki na boti normal nde na kokufa te liwa na yo soki eza ke nzamba planifia liwa ke okokweya okokufa ezalaka toujours bongo. En tout cas, nos sincères condoléances na famille mobimba ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Caroline. En tout cas, nos sincères condoléances surtout et encore na famille artistique. Wana tomoni ba comédien nyonso. Voilà. Tolanda nous quelques audios na zozonga sima pona komeka ko sala analyse. Tolanda et on se retrouve juste après. Mawa ba comédien, ba artiste comédien ba na sangwa mawa. En tout cas, tant le ba artiste comédien, président na biso Caleb Tukeba no bino tuboye biye. Tu peux perdre moko na ye wazaki pena mwana Caroline obino tuboyebi Caroline mama Caroline ajua na bandenge nyonso to azape bato babandi na président Caleb na ebandeli ya mouvement. En tout cas mama Caroline atikaki biso lelo akendaki kobota nde akufi. En tout cas ba comédien ba na mawa ba comédien ba na pasi. Famille Sinat, nous surtout mes condoléances Nabino. En tout cas, président Caleb, mes condoléances Nabino. Il y a pour perdre des mots qu'on a eu au Azara qui penda. En tout cas, tant que ba ebi makaro ba ebi fille amour ba ebi yendenga zala ba ebi comportement na ba ebi façon na yendenga ni na zala na bato. En tout cas, ba onyo surtout ba ebi makaro boy ba ki makaro atika ki biso lelo akufaki. Akenda kobota o biso tuzo ebike mwasi swaki kobota soki nzamba bikisi ye aobima soki nzamba permettre te aozonga te. En tout cas makaro aotikotika biso artiste. En tout cas toi pena na mawa toi na mawa ba artiste bolela makaro kwa butu moko polémique te buzoba te. En tout cas bolela pena makaro babenga Carolina. En tout cas, nayoki pasi. Nayoki pena pasi. Narola mukana pongi ba nouvelle mobo ya moto pe bozalaki na bien. Et moso bengi ozotu makaro kofodo. En tout cas, ils a pena pasi, ils a pena pasi. Caroline akufinga bien. Habito oza kuna live pa ici. Mama Hachemi avant azalaki na live aoteka babushu nga mpe namonaki na live namonaki ka semaine oyo namoni ye na live Kongo mboka te akende kobota na hôpital nini yango bandeko
copine ya tobenganga siku na telefone awa bayaki na ligne ti ba 18h basoli na très bien sans problème quand bakati na copine ye apres obenge 1h soki 30 minutes nani Caroline na kufi apesaki na ye très bien basololi mpe bien na camarade na ye oyo nde nikoleka ya kopa ejelika mpenza nzambe na ngaa akufi lelo na butu ya lelo esika butu ya lelo po tonge tana Seigneur Jésus wana bahôpital privé efo ezala reporte yango azokufa reporte yango ezoabuta kufi bakendaka kobota na bahôpital ya minene ata bahôpital yango baloba ebebabeba nango wana bakendaka bahôpital ya minene surtout so oyebi oza deja moto oza na problème ya santé oyo badiabete banini oza na baproblème ebele ebele fo kokende hôpital ya minene en plus mama chem plantation wana ezalaka na kisi te esoko bakangi yo nango ezalaka nango na traitement te Caroline aza banovement nabokola bango ozwi karo ozwi mwa molopo ozwi kiodo ozwi pako ozwi tingitingi bango ma bazalaka ya ndako. Alors ça fait très mal nga ma baparent na ye bapesa ngai et je l'ai encadrée. Elle était orpheline de père et de mère. Et nos encouragements, nos forces, tia ekokomaka même oyo akomaki abalaki nanu abotaki et puis libanana liboso ekufaki et puis voilà asalaki vi na ye mosusu et ce qui a fait que azwaki zemi akebota mwana kufi malheureusement. Le président, à tous les comédiens invités au souhaité ndeko Caroline balele na lolenge nini. Biso sinak tolelaka baoyo ya biso. Alors biso tolela ya biso na bao bakoaccompagner biso. Caroline n'appartenait plus seulement na sinak. Voilà, nabandi ebela bato biso nyonso toti kolanda toti pe koyoka moi quelques audios on a tout côté la bino concernant toujours et encore liwa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Caroline. En tout cas la famille ezo sala pasi ya makasi, ezo sala pasi na motema, ezo sala pasi ya kosakana te kande boyebi bablo mosusu na yebisaka bino toujours que non tozalaka censé obligé ya koya kobeta lisolo ezala makambo mosusu oyo toko préféré de notre côté to vanda kimia. Caroline abandé ko jouer na groupe ya Sinark. Azalaki parmi ba comédienne o babandai ko se respecter makasi. Biso nyonso to mona awa ba comédienne ki ndumba eza na niveau moko très très élevé. Ba comédienne bazana ki ndumba moko pas possible, mais ye asala penza différence. Aza mwasi moko o babala et puis kotala ye azalaki mwasi moko azalaki très posé na ndako na ya libala parce que toyebi ke na kilelo oyo tellement ke basi balingi matériel mingi basi ebele balingi ba apparaître ezala basi ya mabala ezala basi oyo nanu babali te balingi bazala toujours et encore au sommet. La plupart de gens bakomi ko se permettre ata mwasi ya libala asala na kindumba sans problème, mais Caroline aza parmi penza batu o ba pesa respect ba pesa pe valeur ya kibomwasi a pesa penza valeur depuis abanda théâtre depuis abanda film to tikala koyoka te ke no yango wana Caroline bakangaki boye yango wana Caroline atongaki boye yango wana Caroline mataki kitaki boye to tikala koyoka. Donc de son côté akendaki kaka na musala kosala musala na ye après kosala musala na ye azongi na ye totikala koyoka ye na makambo ya barandu te oyo tokomi komona bandeko na biso mosusu bavandeli ka rando na rando mais ye na réseaux sociaux en tout cas
ayaki mpona mosala na ye ya kozala comédienne likolo nango ayaki kofongola mwa baboutique na ye akomaki na ye koteka babijou babilamba akomaki kutu koteka babiloko mosusu en ligne na TikTok nde bisika abandi osala babusiness na ye. Et d'ailleurs pour votre information jeudi kutu azalaki na live azoteka babiloko na ye ka ndenge abandi oteka. La plupart des gens babandeki kutu ata koyeba te ke non azalaki na zemi bato ebele bayebaki kutu te. Donc obota na ye ezalaki neti surprise elinga mpe ezala neti surprise mais malheureusement Dieu a décidé ainsi moyen tosala mpe autrement.